animateur oya bandi pena bande la dynastie tozana longo to soné to panzateur ndeka Christian Banga mesala ko panzateur na ba invité na Mwana Congo bonjour. Bonjour. Ah, nengo yaminga boyenga azomona ngone tina na bonne année na micho donc bonne année pa na biso. Mikolo do na fête ya ko sakana te alors avant na bandanga na zo sambela nano. Azalaki Yesu pendant 30 ans. Comme Christu esengaki milimo ekita. Boyene Mandela de la musique africaine. Omoni ndako neso soki papa azate ezaka marque mususu tango yoki ke papa na bino bimi ezaka neti yo zongo ka neti papa na bino siko bimi ka nenge ba nego mususu ba artiste ya mission groupe apali po babike no bino ba sentinelle ba bima ba okenda ba poto ba zonga bino bo tika la ka okengela ka mboka esala bino ni boko ka ne ba denigra bino bongo ba sentinelle. Bon, au moins deuxième volume Zoya dynastie. Donc deuxième volume on a Zoya et Zoya na makambo moko boye. Ah, yo kenda sa nini. Okenda otambola be okenda sala nini. Biso soko moni to bimi, to kende to beta ndule. Bon, zongo mwa biso to ande wana so to bimi, to kende ta ndule papa na biso telemi na kati. Biso bana na yepe ba disciple. Po biso to wana ti ba Pierre. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri bouge ah papa uki sari sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Boyigoila, ungeri kimakanda boyigoila. Yafisa lengi. Feroze ayagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Shadombala, Makingumba. Merci fidèles téléspectateurs, très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs en train de suivre votre émission de Best of Music, une émission présentée par votre humble serviteur Christian Vangoulé. Autrement dit, Papa Bombo, merci à mon boss Papa Simo Kabaka Makengo et à sa charmante épouse Maman Christelle Mbumba, et merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Métro Makengo. Alors, Gaulois, tout le gladiateur, tout, bonne nouvelle, les Alaïs que Jésus Nyons depuis le 8 août, aux Alaïs bon libéré. Donc, il y a vu que les Moutobosa vraiment, il y a là. Il y a un Christian Vangoulé, au Sali 200, c'est les honorables derrière Palais du Peuple, place Frère Gaulois, comment on répétait, parce que tu as rappelé que non, on va avoir une détroité. Alors, tu as écouté un artiste musicien, par rapport il y a dynastie, par rapport à la libération, il y a artiste Frère Gaulois, et puis tu as rappelé ce que non Frère Gaulois à côté studio juste pour mettre un single moro au merci pour remercier Batunyon sur qui est dans le moment où il y a passé qui étape na difficulté. Alors nous avons Mwana Congo animateur au bandi pena bande la dynastie tout na longo to soné to panzateur ndeka Christian Banga mesala ko panzateur na ba invité na Mwana Congo bonjour. Bonjour. Ah, nengo yaminga boyenga azomona ngone tina na bonne année na micho donc bonne année pa na biso. Mikolo do na fête ya ko sakana te alors avant na bandanga na zo sambela nano. Azalaki Yesu pendant 30 ans. Comme Christu esengaki milimo ekita. Boyene Mandela de la musique africaine. Alebeta tololo banaza Beta Tolo, mais que tu bandé émission Sigo. Bon, on continue avec question ça yo, réponse ça ngai. Alors merci beaucoup. Moi là quand on est dans la question ça nga, réponse ça yo. Premièrement, impression on est ni cause nouvelle ou on a que Jésus Nyons ça l'a libéré. Moni ndako ne so qui
papa azate ezaka marque mosusu tango yoki ke papa na bino bimi ezaka neti yo zongo ka neti papa na bino siko bimi esengwa ndeni ozana nango donc esengwa na oyo kozana nango o bagolo na ba gladiateur ba kozana nango yango wana siko biso pe to nango nebi ke même siko tina Luanda bambia kama lemba Ange Soki Lele Star Trésor Makaya ba Patrick Munzele bango déjà ba vandi ba osala pona makambo ya Jésus donc bazaka ko sepela do bona nezo continuer monde entier bon ouais yango na minito verbe Hervé na osala biki na monde entier ba conjuguer verbe Hervé au temps présent partout donc en Afrique bazo conjuguer verbe Hervé au temps présent yango na obetaka ata butuwe indi suka dongo etana verbe Hervé au temps présent allez je suis ferré Gola tu es ferré ha il est ferré Gola nous sommes les Gaulois Jésus le bien Salama yele ba osaloger déjà il va onke bazama yele ba sala ba ngoje moni ma munenge bongwani bon alors mon Congo dynastie non nini bon monsieur dynastie kangi impact danger ça le succès mais directement ton bakani président na bino le bino continuer pour ça la promotion beaucoup tu vas parler bolimo na bino média pourquoi biso to limwa kité omoni papa azaki isolé quand papa azaki isolé biso siko to concentrer ki na travail moko ya coulisse po to yebi ke album ezaki déjà capté na ba réseaux sociaux ba to tellement ba kangi yango déjà siko papa ndenge komi libéré ba fongoli biso siko neti ba mbwa siko ba fongoli to bandi ba wu ba masita police militaire ayebi makambo donc ba drip mbaki ba yebi to fongwami siko na minute neti ba mbwa dadi together na Sudaf bango tu ba yebi ke to fongwami siko neti ba mbwa to bandi siko promotion na biso donc c'est ça quoi. Donc c'est ça. Alors moi la Congo, rappelez-vous son cri na yo parce que tu vois que yom to bandi dynastie to fungo li porte pour bas bilenge ya. Rappelez-vous son cri no ya début wana dynastie. Ah na bisa que moi na Congo tant to saka na émission avant to kota sili na bisa ka na banda. Ouais. Ya mo pe na banda ki do na bisa ki bango ke. Déposez vos armes. Est-ce que ba peser ba OPZT kana bisa ki bango ba déposer ba arme mona ki ba mise musu ba koma ki ba boxer ba mise musu ba koma ki ba styliste bon do ba déposer ki ba arme na bango mba mona ke na bango na cri rumba wana benga ngo cri rumbe bon oh Jésus ayaki na mayele momu ya usala rumba trap so ngana tali ngana fils né papa ina rumba trap ngana waya na nini même crash biso ya bisinga te yo ko ke na bango na ba style moko boye mba mo ngona ke na bango na ba cri rumbe trap yango tana robika déposez vos armes brrr est-ce que ba opese te baloba dynastie koyeke kini woyo ba betaka tolote bandeko tala na miso melasoi biswe ba fere kunga bole muntu elobie ba opese te bon na bisa ba opese te biso pas Jésus kunga ndenkunga fiso masila Gestapo. Alors mon Congo oye le mouvement fait rigola bagola ba bina tuna oboye mon Congo tango betaka boîte noire oya rapeka boye au bandit générique au pesi makambo après OK tout so yé ozongi lisusu au bandit sous générique pesi makambo est-ce que trop okende soute bagolwa na bagolwaise chouchou na bino ye mwana Congo fils aîné o elongwape so bomonaki espace wana ezaki na perdaka mama na ngai ponga chebiso ezaka ana kisasa te chebiso ezaka na kulungo tana perdre mama na ngai esengaki nakende po mama okozwa yesu te na bike musique ezaka na nkaka mais mama na okozwa yesu te yango nakendaka siko nasala nanu ba obsèque ya mama antana na nozela bandeko na ngai bakokuta par-ci par-là epesaki siko espace wana alors Jésus aza capable ya kofula 1000 animateurs na sens na nga aboya kotika mpe vide ndenge wana yango monaki ke bana mai azwaki mpe bana mai mosusu basali intérim mais ngai mwana Congo chambre na nga papa atikaki yango kaka vide ozokombani atikaki yango vide moto alalaki wana te lotana zongi mpe kaka mbamona zongi kaka na chambre na ngai nde na bandaka omonde na bandaka na baboîte noire sangono epanzani na nini ozokombani yango mpe kaka na ye susu na dynastie susu na ye mba moko déposez vos armes est-ce que baopese c'est Mwana Congo fils aîné. Merci. Alors merci beaucoup. Mwana Congo fils aîné na habité la ministre Bagola Bessinga Pena Christian Bangunde bona rendez-vous na Mwana Congo fils aîné le roi Penaza fondation et animateur ya Jésus de Niance Ferregola. Tout na bisoye. Kunza do ki
ntango yami mwana Congo boye ozotuna mwana Congo okopatrie yo oza journaliste monene batalako mondialement okoluka no ye mpe mpo awa omoni na minute oyo torépété awa parler du peuple journaliste caméraman omoni parler du peuple kuna nde basalaka makambo ya Congo batalaka makambo ya diamant makambo ya bacuivre sikoyo na mopanzi nde ministère les honorables ministère a chance sikoyo nde Jésus oza komona donc makambo ya Congo nyonso etalemaka na nzinga awa oza komona okozwa mpe mwana mai wana okozwa no ye donc c'est ça mais yo okimisi ye oki retour na epesi panique akimi alongwe votre bara vérité koloba ndenge wana te biso toya bana papa moko nde toyaka awa toza neti miso ya aubergine miso ya aubergine baya kokutanaka na sani donc nga nauta kwinu ngongo donc toye kokutanaka awa donc oyo omoni ye wana okomona oyo akoya te jour okozwa ye okotuna ye nde nini nayambaka mwana Kongo me ye ozalaka te donc c'est ça wana aza frère na ngai na minute oyo donc générique wana tobetango na babenga yango 4 coins cardinaux son ozokombwana donc eza mwana Kongo Lupidi Blaise Gunzardo yango na babenga yango 4 coins cardinaux son na do presse les amunda mfundo to ayibi mambo na zuluba et puis Fisto Masila Gestapo na bwakaki déjà Yannick Ayenga mbongo kaziko kako bayibi mambo na zuluba tango yambi fils aîné oyambi fondation ya animation Jésus de Niance donc problème yana ngote bana mai bali ouais ba ngote bana mai basali alors mwana Congo na biki oza branché na ba télévision na ba réseaux sociaux Mikolo moi lors des films il y a ça de martyrs parce que depuis Wenge d'ensemble auto betaka ça de martyrs Tomoni fali pour payer abi obeta ça de martyrs le 29 octobre mais ba to bazolo ba que non riti watale ba obeta est-ce que faire gola bino na part na bo ça ba gola nini est-ce que bino bo affronter martyrs ou soit bonne mesure na nouté ya obeta ça de martyrs Tabaliaka na mulaya singa na ye soko moni mwana alinga simba moto botika ya simba tango akozika ndako comprendre ba programme wana fo tunango wana za mambo administration no biso toyeka mambo ya champ na minute kutu na ozo time mulaya te ba benga nga deja na si na bi ouais ça déjà rep donc kobeta wana fo tunango ba Blaise Mpolo fotu nango ba Pichu Botoko so ke na so zuba numéro ba tapoto fotu na yada dangu wabana fiskelele le général fotu na ba mama Fanta Fofana do ba programme wana et puis biso toka capable pour biso mkunga nde yali mais programme wana yebi na on biso nde to sepelisa batu so ki tu na biso ye oyebi capacité ya Jésus de Niance mais ka ndenge ba nego msuso artiste ya mission groupe apali pour babigeno bino ba sentinelle ba bima ba okenda ba poto ba zonga bino bo tika la ka okengela ka mboka esala bino ni boko ka ne ba denigra bino bongo ba sentinelle ba omoni deuxième volume zoya ya dynastie donc deuxième volume wana ne zoya ezo na makambo moko boye yo kenda osala nini okenda otambola be okenda osala nini biso soko moni to bimi to kende to beta ndule bon zongo mwana biso tozala nde wana so to bimi to kende beta ndule papa na biso telemi na kati biso bana na ye pe ba disciple po biso tozala neti ba Pierre ba omoni ba disciple ya Jésus toza ba Simon ba Pierre ba Jacob banani ba crash biso banani ba apôtre na ye do biso ba apôtre na ye siko do biso to kenda pona ko beta ndule to kenda te pona ko kritika mutu abina na ye après bozongi non donc wana kutu ezana ngilo mo mike ngana kenda 4 pays ya Europe nde na zabu na kenda Hollande na kenda Suisse na kenda Belgique donc mingi kutu ya koloba ezana ngote donc biso to kenda déjà na ye place ba kenda te biso na kenda te ouais donc pour la bâtiment sur la biso les ala kamo ba remerciement ouais na zo remercier Yuris Banze la femme du jour la fleur du jour na moni pe maka uza zo benga nga kutu azo benga nga déjà na kendo répéter na uza temps belete po ba mususu na bwaki bango te ba loba bwaki biso te drink mbaki dali together na Sudaf Kwami Dako Yuris Banze bon Yunis Banze Yunis Banze la fleur du jour donc na moni ba benga ngai pona kende rap na uzo matin belete ko mbaki to chaplice mutu ani dali together na zonga lisisi Kwami Dako na kei toka bona eloko mobo toka bona eloko mobo Yesu pendant 30 ans Kristu esengaki milimo ekita oyende
de la musique africaine. Souka Dongo Yetana, verbe Hervé autant présent. Allez, je suis ferré, voilà, tu es ferré. Ah, il est ferré, nous sommes les Gaulois. Merci mon frère, Nami qui va t'aller au monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup vraiment. C'est ça le moi il va ça la bien. C'est ça le ça la bien. Artiste c'est le bonjour c'est le. Ouais, bonjour. Bonne santé, c'est ça. Heureusement, on peut ça peut déranger. Bonjour, très à l'aise. Très bien, ouais, on a monde déjà. Alors, il y a une nouvelle libération à présent. En tout cas, Bagolois, tout, on a fait des nombreux. Oui, c'est la fête du monde. Parce que Rumbe Baki, Rumbe Silaki, maintenant, ce que je sais, c'est que nous Rumbe à part rien, la Congo, maman, papa, jeune, on s'est retrouvé dans Rumba. On s'est retrouvé dans Rumba juste des nuances. Papa s'est retrouvé dans Rumba juste des nuances. Ah oui. Ma jeune, donc, partout. Ils sont là partout. Ils ont raté que Sobolo, quand les gars Soboloté. Ils sont là maintenant. Donc, on sentit que papa est bien à l'aise. Donc, voilà. Alors, c'est ça là, c'est ça le Dynastie, les albums, Bimaki Bandagi n'a lire bien succès, mais pas comprendre, tu vas gagner présent, apparemment, lis-moi qui dans ma média. Cause à y pourquoi? Ouais, cause il y a les gars qui tout ça qui mode d'avion parce que ça m'a mon avis so ils ont ils rendent des salaires qui a dit pourquoi ba salaire bon. OK. Ba salaire bon la ministre ce que ils font moi mit. Ça ben donc ça dit les sociétés. Ils ont la droit là on soit liberté pour la raison on ba mo ba élu no ba salaire bon. Donc ils sont la photo respecter donc voilà pour la minute yo à l'aise. À l'aise est-ce que toi yo katamo lo mo boya Dynastie? Ba moi Silope Zalaka pona marathon Petretazo kobanga topea zo qui m'amène en salopard. Kelvis koi nazana ngali kukumate nazana ngali kukumate monoko na ngai nselele ezangi maloba nazangi moya koplede po justice za pasia po naleli Kelvis na pleurer koi okomisi mode mananga tatami ba chagrin na ba souci ba bundaka Kelvis souci combien coloniser zoto na ngai na fane senti na lokete tondi madusue na bona bimana nzela nokiba sipsonenga kenga telele na niati senda bolingono papa meli devant ya papa melinga na kobunda devant bagolo na kobunda te côté sangana te éditionnel. Ah oui. Puisque nga nazala satisfait na bolingono papa Meli Fabrice qui t'en vous ongelanga bébé à tête devant Paul Alexenga na kobunda te ayo. En tout cas merci beaucoup c'est moi un petit mot par rapport à Bagolo Baotalabino. Est-ce que vous que Mikolo moi leur mot combien on va stade de Martyr est-ce que je viens se passer la dans la stade de Martyr bon on a capacité de pour l'instant niveau on de la stade de Martyr ils ont le WhatsApp les le côté OK ici tu rebête Martyr tu regardes pour te diminuer stade pour te bouca stade ça dit biso je sais bien ça rebête à stade pour assez bizarre ba fan naé rebête la bonne musique rumba ndeko yembisa stade yembisa stade na ba petit naé c'est tout. Donc, si on a tout ça, ça va prestige. Bah oui. Biso Denis a des gestes de Nias, a déjà posé, a leader des leaders, a déjà la maîtrise à Makambouango. Amfumu lengi, bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba. Batuge ni fumu inu keri ko she. Ah papa uki. Sarisa bana, bayalwa mumudila kena. Ambo, YouTube, Metro Makengo, télévision na Suisse. Ozorudu kwankunga mimbodi. Ima théâtre mwana mambodi. Landa YouTube, télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Roger, mwana mama bala.
Ngile ah feroce ayagine feroce makangwe feroce makangwe ah metro makengwe shadombala ah makingu